et humiliante. Je sais que mon Seigneur n'a pas zali. N'a pas de l'autre côté. Alléluia. Oh, mon Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu bisungi nanga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mo santo elikezali Yesu Masiya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete omongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, n'a commencé déjà humiliation à Banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasina salela yo, kolonanga kino na kolata motole. Tongo ekotana te, shilonanga kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob, kuteko inate, kolonanga. Kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pamolinga ite na kotika telemisa moye lisusu lokola Josué. Oh, telemisa moye moye koleka te soki na lolongisi ngai mwana loboko yo papa semwana loboko yo lokizamvule yo Jésus de Nazareth lokizamvule Centre Wallonie Bruxelles pour nos artistes de comédiens oyo balingi bayakuna. Le 27 mars oyo toza la journée internationale ya théâtre artiste nyonso kuna tala eloko biso tolingaka yango wana eloko tolingaka kosangana yango wana pona kobakisa mayele na biso pona kobakisa discipline na biso ndenge ni tokoki kozala en public toyeba kosala différence qui fait des taria na qui biso. Quand on est sur scène, on est une autre personne. Ce que tu as comme un sika pour eux. Ma camarade nous souba 10 fois exacté pour ba mona yo. Awa ezali sika ya mawa toka ni sande kona biso akei. Et nous allons le remarquer ici. Nandenge to yeli pona matanga awa. Bamususu bazo solo na bango kuna. Bamususu bazo seka na bango kuna. Bamususu bazo sima na ngai. Bako wela peko kende na cimetière. Donc, ça sa valeur. Nous sommes des artistes, tous à la discipline. Donc, même on a prié Sikoyo, lobby Maboke à Zalaki, lobby et le mondial à Zalaki. Et que Yosumo Yelelo et Zayote Motobandi.
zala na discipline esala ke emekape komema yo na nzela. Sinon okobanda koseme conduire okobanda kokanisa yo nde mutu obandi makambo. Yango wana nde tolobaka na esika nyonso tokutanaka po tomitia epe ndenge tolobaka mise au point. Parce que ceux qui bosa unis bozala fort et puis beaucoup longa pe. Mais ceux qui beaucoup na utazana point na ye kingai tant baka grave boyoka kaka président za président. Biso pe heureusement que matoyo ngo ezala kana ko normalement okomona litoye ko yinda yo parce que minuit 13h15 mutu ali ngozala baninga teta ye wana utazu. Ayongo zentéré tolanda ba kilo yengete. Et avec ça, nous allons éteindre les bosses. Nous avons souki ça, on a coupé ça. Nous avons souki ça, on a coupé ça. Merci la formation Maman Denise. Parce que nous avons pour que nombre d'artistes et bâtissements. Pour que nous avons soin, il y a un fêlé. Hôpital nyonso minene oyebi et bien je suis déjà 4 mutuelles de santé oyo mama Denise basali ofele opération ezala nini ndeko na biso bantu awuti kotika biso wana na ngonga moko esengaki vraiment famille bakokoka na bango mais na ndenge kozwa mona oyo baza kopesa bino kozomona ka moi soulagement donc yango tozo yebisa soyons unis tozo bunda pour que nombre ya bato ebakisa baartiste et que parce que artiste moko ya bala bana na ye mpe baza kozwa soin mwasi na ye mpe aza kozwa soin alors opération ofele kisi ya ofele sokozwi ordonnance kende luka kaka pharmacie ya monene bakopesa yo ofele voilà alors nasokisi bato internet pardon na bino ndenge bato internet bokomanda bamikro moko ondire ya ofutaka bato oleli moto azalaki ne calme azalaka ne calme metanga mo na mikro même azalaki na likambo masumu tokoyakaka masumu de brende kuto ayazaka selembao nini yango boye tosa masumu de brende selembao esali nini donc enfutuma ya bamikro bamikro na bino ala moto akomanda koloba contre moninga na ye sans que oyeba heureusement que bato nyonso bayebi ke nombre ya bato moko eyebani ke soki bobandi kaka suka nango na tribunal kuna nde tokangiselaka bato nyonso alors nazosukisa na makambo ya mabe ezoleka mikolo oyo kofingana na matanga oyo ndenge euti koleka awa okoyeba te pourquoi oleki bato bazala na kati ya ide ya matanga okoyeba kuna chrétien kuna fingi kuna okoya kuta na kotise boye oye kuta kotise te ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout le monde a la moko oyo baza kopebisa réputation na biso. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, quand le camarade que vous allez dire que vous avez dit président de la Souma, la BTCT la Souka, avec des déclarations honteuses, des comportements honteux. Les artistes ici sur ce dernier état, l'Internet. Et ils ont touché même en heure et à Mouaï. Touché même la famille à Mouaï. Et ça y est, c'est moitié. Il y a des autres. Suite à des comportements, il y a des honteux. Bisso, de ce pays de notre. Kopesanga komasika ngapelo kola Jacob kuteko inate kolonanga kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pamolinga ite na kotika telemisamo ye lisusu lokola Josué oh telemisamo ye moye koleka te soki na lolongisi ngai mwana loboko yo papa semona loboko
Zamvula Zam. Fongola lole yo. Fongola lole yo. Alléluia. Alléluia. Oh, Sabaote. Yesunde bangananga nabatama kona mona kemba Nzambe papa soki na zwingolu permetanga na monata mokongo na yo wana yo koleka o mangana loboko na yo mobale ona mona kembono oh Sabaote yo, Sabaote, Sabaote yo. Oh, Ambayude yo, Ambayude, Ambayude yo. Pananjile yo, Pananjile yo. Alléluia, amen. Alléluia, amen. On va que ça ensemble une garaba défi. Jusqu'à présent, Seigneur, tu es possible. Et toi, mon Jésus de Nazareth, c'est toi qui nous secours. Sabaoth, lève-toi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba sauve pas vos moyens, Jésus de Nazareth. Alléluia. Elikiananga amotema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekowutana Yesu isungilanga ya suka ekowutana ye atandele akosala atandele okosala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka ya
yotikila Eli Eli labasa batani kotikanga ite Oh kotikanga te yawe nakoma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasina salela yo Kolo nanga Kino na kolata motole Yanga yake Tongwe kotana te Shilo nanga Kino kopesa nga komasika Ngapelo kola Jacob Kuteko inate Kolo nanga Kino na longa etumba oyo Telemisa moye Telemisa moye Moye koleka te soki na lolongisi ngai Mwana loboko yo Semwana loboko yo Nokisa mvule yo Jésus de Nazareth Nokisa mvule yo Pata mukebeti sa mvula zangu Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Alléluia Amen Oh Sabaoth Yesunde ibanga nanga Nabatama Kona mona kemwa Nzambe Papa soki na zwingolu Permetanga na monata monkongo na yo Wana yo koleka Omanga na loboko Na yo amobale Ona mona kemono Oh Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Oh Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, tu es possible. Lève-toi, mon Jésus de Nazareth. C'est toi qui nous secours. Sabaoth. Lève-toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba sauve pas bomoi nanga Jésus de Nazareth. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali Nana kobange lokote Atami sonanga Ezomona te Maboko ezosimba te
Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele akosala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite Kangate Yahweh, na commencé déjà humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo, kolo nanga kino na kolata motole. Tongo ekotana te, shilo nanga kino kopesa nga komasika. Ngapelo kola Jacob, buteko inate, kolo nanga kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pambolinga ite na kotika teremisamo ye lisusu lokola Josué oh teremisamo ye moye koleka te soki na lolongisi ngai mwana loboko yo papa semwana loboko yo lokizamvule yo Jésus de Nazareth lokizamvule Eli lepata mokebeti sa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen oh Sabaoth ibanga nanga na batama pona mona kemba nzambe papa soki na zwingolu permettre nga na monata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona mona kembono oh Sabaote yo Sabaote Sabaote yo oh ambayude yo ambayude yo pananjile yo pananjile yo
business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangoni Masolo. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobange l'autre côté. Atamiso nanga ezomona te, maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka eko utana Yesu isungi nanga ya suka eko utana ye atandele akusala atandele okosala mosantu elekizali Yesu Masiya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli lama sabatan bona nini otikinga Eli Eli lama sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, n'a commencé déjà humiliation à Banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasina salela yo, kolonanga kino na kolata motole. Tongo ekotana te, shilonanga kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob. Buteko inate, kolonanga. Kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pambolinga ite telemisa moye lisusu lokola Josué. Oh, telemisa moye moye koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa semwana loboko yo
sokisa mvule lokola eli epata mokebetisa mvula nzambe kongola lole yo kongola lole yo alléluia alléluia oh sabaote yesunge ibanga nanga na batama pona monake mwanzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namonata mokongo na yo wana yokoleka omanga na loboko na yo mobali pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Lève-toi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba solo pa bomoi nanga Jésus de Nazareth. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo solingi osabone obetika point. Longo TV.
Kilongo TV.